Kanisa mwa muke kalanga
ça. Il y a ça zone. Madame, comment se fait-il qu'on bime là-bas 5 ans, on a 5 écoles bataille quand puis on faut les portes ça permission pas. Hein? Vous savez on ça on des mois là papa. Hein? Non. Oh, kanisa quitté. Il y a pas que vous nous surtout avant dans la carte de banque au coco ça des mois ça autorisation dans là-bas 5 ans. Na la buka ya zate muto ça il a un petit déjeuner zate pour na qui ça là. À sa place. Madame, azana nda. Et puis l'autre il faut qu'à ta petite douane à côté vous mais na mon yango faut mettre. Ça va? C'est une bien très chère. Mon yo, toi tu n'as pas si fou en bas là, c'est que déjà vous avez mal. Hein, ça va bébé. Très bien. Mon est dans en bas là. Hein? Ça m'a pas ici. Donc beauté en moi on a bien. Bon, hein? Madame, vous y a aussi qui kaka na nda kwaza kudila na yebi te sukaza na chambre tu wa madame. Sili pokola na lelaki ngai komo bola maya misa. Mais toi, quand je t'appelle, tu n'attends pas que tu fais ça exprès. Hein? Et puis tu es là pourquoi? Hein, Igette? Oh. Mais il est comme lui. Où est l'année? Igette? Hein? Où est l'année? C'est quoi que nous avons fait? Il a fait que tu as battu, mais tu as 5 ans, 5 ans, c'est un problème. Il y a eu les camps. Mais celui là, tu te rappelles quand même moi, tu devais te quand même là. Hein? Comment tu dis que Nicolas, vraiment, qui les a bien été? Ok, les boutons, on a passé le matin, nous n'avons pas de temps. Pourquoi il y a un problème? Hein? À Kindé depuis le lobby. À Kewa. Hein? Moi, mon modèle à Bengingai, à Sololi Nangai, Ngana Mouni, écoute aux garçons, moi, c'est sérieux. Donc, on a maintenant fait une aventure. Mais tu sais, pour ça, aventure, il y a un solo, tu sais, babangote. Et puis, comment on va nous dire les langues, il y a des gens qui Get in the Mozano Zanazin. Get. Pour nous commettre à passer le colon passe. Il y a un qui n'a pas bien go erni. Ngana zo bimana zo tika oyo ko lakitanga mobali. Ngako na sepeli geto bala ezaka lokwa mwana na boko lia bali. Iketi na zemi lisusu. Hey get. Ah, on que plus na passe, elle n'a vraiment déçu. Papa n'a pas fait tiki na maboko na ngai get na zo mwana mukie. Donc le foot ngandi yango. Hey. Igeti obi kozani singa maloba igeti obi kengande na zana kata ndako na mona mutu akozwa zemi awa ezande Elise mais tant Elise a apprendre une nouvelle yo za l'est na ndako Seigneur si vous yebisa ngana mobali yango peut-être ezali ebanite ndenge ezabo yo na zemi mwana odoka za enfant mo bata tala ngai so na zoloba na otala ngai il a quoi on peut se mettre je crois ils ont acquis 180 $, parce qu'il fait la provision ça l'est il fait la provision à Katsandako hein
ça provision na bakisamo bilo mikembike ah sur na plafond hein na plafond likolo mais que ça plafond c'est un problème té on dit ah ouais moi ko to na na ba tsa moi barre de fer mo wana so na barre de fer wana hein ça ba stabilo moi sika ba tsa ba photo na biso siko na ngambo na so ko to mo ba lo ba kwa kaya siko photo mo hein na barre de fer ba lo ba luka les autres hermes autres les autres Elise Chris moi tu as avantage dans la oh monsieur zala nango vraiment le raisonner nous ka ba ndo sala so ni na lobby non ils ont la dimension bolingo chéri ouais c'est pas là ça va c'est ko lobby na ça il faut pas que ça 180 il faut ça ba 210 comme pas de faire on se moi le comme non le baki déjà pas du linga ka il faut pas que ça soit moi mususu likolo papa langa bien sûr qu'il y a copé ça mais quand même Christian tu le rappelles ah est-ce qu'il y a une chose qui n'a pas ça oh na lobi na opesa nanga j'ai oublié différence mon amour suna ke awa omuna ke iloko mundela sala soki na zoni ah nomona ke iloko nzamba sala mais on senti qu'il y a différents quiz dans oreille mais on senti suna que ça dans cette ça va na ngoli tout le monde casse ko lobi ni na mbambongo bon et ça mais pour la 180 et comme on a nango même lobi na temps mais si ko ba 210 jours na likolo na ndeza te potala kanga funa mais ce ko na nango nana kop mon bébé nga poto bon vraiment nalinga ngo mais nalinga ngo na mona non chérie yoka nanu nalinga na mona ngo mais comme peut tous en na balar na biso awa et lobilanga vome loti mais nalinga ngo est-ce que yo sepela ngana ke poto yo tika na yo moko très sorti dans na kasi no ba kop mo izao ya hein izao ya ambassade d'Italie compagnie en Suisse kasi c'est ya mamba Italie to ke l'Italie parce que je suis un bon boye loko mo ya botu ya pena ba passeport ba mo ba sala makambo nyonso et c'est que nous cher te biso mbale to ke bébé yo kasi mbonga ya na ondeza ona et usala ka seko na seko faut ça pe foyer na yo ko mana mbongo ko ya no ko mana ngo sur ça raison na yo ça vraiment la raison na ce que moi on veut c'est la con biso de c'est ma tête faut atteindre moi ba na ba argent de poche et c'est ma biso ta ba 10 000, 12 000 dollars. 12 000 et quoi? Et 12 000 dollars, c'est tout seul encore système. Et aussi, madame, ils sont malades, ils ont des coups, ça va auto passer dans l'interview, tout ça, là, pour nini bébé. Vous savez, on a dit ça? C'est sûr. Moi, déjà, dans le banon, les camarades, pour ça, 12 000, hein? Ils ont ils ont bon, ils ont béni. Mais, n'habitez ce coca. Ceux qui ont coca, ça va. Mais ceux qui aux assous tout bas ça tout bas 12 000 tiens l'argent de poche ta place pour vendre bébé aux assure na assure na fort à fort na chancelier. Seigneur, révèle-moi quand c'est toi pour que je ne murmure pas, même quand le cœur sera atteint de douleur d'amertume. Seigneur, révèle-moi quand c'est toi pour que je ne murmure pas, même quand le cœur sera atteint de douleur d'amertume. Lorsque je saurai que c'est toi. Vous allez là, caca. Hey, Kate. Vous commencez à la passer. Oh, il est là, tu vois, puis quoi il vient? Oh. Tu vas pas me voir là, caca. Kate, vous avez la caca. Oui, bien, vous allez nous voler là, vous avez une solution. Solution aux hommes à la moitié. Ma mission, vous avez la solution. Tant que nous avons une passe, on a toute la famille. Mais on peut peser dans sous tata. Ah, vraiment belle musuba kaka ko bakisa susu malheur na vie ya bato. Siko nga naza moi idimo na ko pesa mal. Mais ce que lingi kayo ezape pour la bien na. Mais ce que boy a étalé pour en vérité vraiment na zo so monde dakoko. Ezaka na compte musala ba ya ko voyager na epeta ka ba mbato ba voyager bele la ko voyager ne pele lo akeni bela. Nga ko zonga na homme na kina na homme na kevana homme bongo yosko suka
na zemi za na tata te mona ngo kutu na ebité et puis kutu te mona ngo za ne kuna tata to na ça ne sert à rien ko vendre na ngo vendre na zemi obokola monte ke onyo kwa ka kunde na za na docteur na mama ozo yo kama na yebiso ozo la na bien et na docteur moko ko tu zemi no za so comme il ils ont le moment kit nga ko te koma ba 9 mois pena beaucoup docteur na mona le elle a un petit problème ça nous allons payer le cas de qui sont hey vous comment non ko yenga na mwana kiti yuka na talanga na ndekuna ko katsate so ndeni de lo penza ko nazo mala passe non na ndekuna okuto na ngoli kelo ko mukie liya ndiko tout ntombo kila 7 mois elo mukie nazo ebisa yo ntombo kila penza donc un oye bakututi kana o monde o sala kali sur papa maman longo na o vandi no à l'aise o continue no musana que o vanda na bazemi tata ngo kutu de pas qui n'a porté disparu o yebi kutu ta place qui ndata comme tu sais maman mbongo te yo yebi place ya tikambo moti confiance est-ce qu'on a zemi yo qui telinga na mande mazo voyager na bombela ki mande mazo voyager quand ndako za na compte musana na okina o no zonga na o yo mamunga na zo bisozo yeba ozondi mamote na bisozo ki madame a voyager na jusqu'au suka Brésil na okitenga na babala kika kotela na hôtel na yo côté na chambre so ya ko zumo mais so kala na bengi kombo na yo inquiète mamoko tiki to sande wala obi que tant ozo pas docteur na CP la mona mo yo mona CP to no tele na hôtel e o CP la toki temana tikolo mo bolile pa ozo et aussi là aux hommes question Maline Bravo, bête là ma boucle. Et puis que tout ça quand on a trop oui bien en réalité bénéfice ni nga bénéfice pas non. Au lien na bilo nga yo fele, résultat yo pesi nga zemio ezanga tata na ba fiasa lokuta. Bima. Maman. Bima na biso ko na. Bima na biso. Wa pesa. Tala, ozomona neska la silika. Te na biso bandana ya ana beta wata mbata na nga. Te mama pa, dotanji mdatina nga na zu. Yo, ndamona kanyo zo bakata tanti. Onyo kama ngane kuna ngati wa bina sana boya nga yinga yo. Pa, dotanji mdebi sana na dotanji moni mulidi, moni omolelo. Yo. Bona, bonjour ko sala. Na ko yena na kwa ndisiko. Tabina na shamba na ngapi. Mbaya suko kota na shamba. Sipi naza mina. Fate nyoko koko ya ngabo simba. Ndiyo sipi na ngana dongo. Nga onyo songa na mona ka enza mina ngamna. Bima. Omonye. Bima bazo so diga to moni confiance na pesa yo. Omonye nga na koma na mama mabe.
inconnu akoma mwa malamu na kati ya ndako mwana azokonda ye azoya monene bima Kakaka kunzonzambi benu kisalo kuna malavu Kakweno besamila benu kisalo kuyumana Tila ya modekele Ida ya bibeyo kene Oya ulanda Oya ubona C'est des chemins de ma vous choisissez Teneno Panga makuna ekese Makaka kunzonzambi benu kisalo kuna malavu Makwano besambila benu kisalo kuyumana Tila ya modekele Tila ya bibeyo kele Oya ulanda Oya kupona C'est des chemins de ma vous choisissez Teneno igeti na dukie ndako mumati na simba place avanda azali yo moni abimi na porte ake Oi madame ngapi na moni yete madame siko ake wapi omoni yete donc igeti akimi kasa kimi omoni nda komala mama mabe ibu siko ata omoni ngai boya eselinga kipabite ata yo moko pasa boya yo za mukolo quand même za na porte ngabona kangi azoyiba mbongo babetelinga lisolo te na moni papa na siriki pe lokwa mama nyoso pe na kata ndako boko simika na gangeli kana lobi akota tu na shema nake iko litombo kimila yango na metawa azali pour que nous savons masunu pa nzambe hein on qui on est sûr selinga biete quand même mwana na papa na ya kufatika ina maboko na ngai na zoyiba na mke on peut se putain là wana nona poti kita ko sa pe bonne tala ina nukuna tala e boso ko mona papa sa kutika kena tika tala yake nini na tamone tana zali kiti na kisha so za mutute mwani baloba na ite kiti banda yana na gangela ite siko soki ugangeli ngai oyo ka bien yo za ya ngai ni wana otala yeko na sali tala taba kote wana le grand ozo posa na ngana kimana ngaka ka cho na ke ka boy wana na ke na ko minga yo to ko te swing ko mtema ndio kibate Musikana uti benena kokende tambula nako tambula yesunge isungie musikana uti benena kokende tambula nako tambula yesunge isungie bolona bolingo bolona bolu bolona bolingo bolona bolona bolingo bolona bolwe bolona bolingo bolona bolu yana bututo moi yesunde lisungie ikonja bomo inanga eyanona mituna nanga yana bututo moi yesunde lisungie ikonja bomo inanga eyanona mituna nanga bolona bolingo bolona bolwe bolona bolingo bolona mawa bolona bolingo bolona bolona mawa bolona bolingo bolona mawa bolona bolingo bolona
nakokoma mabaku na nzela Yesu nde nzoto nanga molili makasi pene nakokoma mabaku na nzela Yesu nde nzoto nanga bolo na bolingo bolo na bolu bolo na bolingo bolo na mawa bolo na bolingo bolo na bolu bolo na bolingo bolo na mawa bena bomo inanga Yesu ngai nakolanda ikotia bomo inanga Yesu yo musungi nanga bena bomo inanga Yesu ngai nakolanda ikotia bomo inanga Yesu yo musungi nanga bolo na bolingo bolo na bolu bolo na bolingo bolo na mawa ya motema oyo kaina kae Yesu ne palanga osia inanga bolo na bolingo bolo na bolo na bolingo bolo na déjà côté au pemé na car na bino pemé na cabine moko za ah on lobby oza déjà pemé ça va comme ça na qui na voiture kasi na télé mille voiture ça va ça va ça va
kotala elika monene se na yo baboti bakufa natikala na suka ya mboka loboko na litama na nyango kosunga yokelanga mawa nazali kosenga yokolo nabotama na lisumu ikabote la gloire ebani maloba esili okola hana lelaki ngai komobola maya miso ekani monoko ekauki maloba esili na ye komibomba na yo yolisiba maya bomoye kolobondela na nini ukufa mpona nini telema ukufa mpona nini frère mutombo edenga tobimisa ye okufa te na nkombo na yesu okufa mpona nini malembe nazemi okufa te na nkombo na yesu mosusu awa te tobimisa ye na moto akomona kaka toluka te totalement quelque part tomona neke otike mpa na bino nazokoka lisusu te nasengi yo monopeka uki naloba esili na ye komibomba yolisiba maya kolobondela na tata okiyotilanga nazokoka lisusu te nasengi yo sekule makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa basuveni okokutanga na mwa misala ya moke kasi na mabanzo motema eponi kaka yo makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa souvenir yokokutanga na mwa misala ya moke kasi na mabanzo motema eponi kaka yo monoko ekauki maloba esili na ye komibomba na yo yolisipa maya bomoye kolobondela na tata mokiliotilanga nazokoka lisusu te nasengi yo sekule monokoka uki maloba esili. Maman Zem est en combien de mois? 7 mois et demi. Bon, 7 mois et demi, passe à robot et salio. Amélie Bakissi, maman. Amélie Bakissi, ndenge. Bakissi ni na Amélie. Maman Amélie Kini, nami poma. Pour la nini, hein? Yo ebi ko za Zem Amélie Kini pour la nini. Omi boma eza malamu te. Pour la nini mais maina nguko tisei ko Sala makaso telema. azokoka lisusu Sala makaso telema to hospital. Papa Sapu, il y a ça qui a mutuka kibanda. Elise,
kotourne ali aza na famille bien on a ngaki na ne awa posunga boni ya boti bien sœur ngo aboti mwana aza bien aza prématuré aza na couveuse mais maman malheureusement lokola meri bakisi nzambe abengi za lisusu te bon ça va on misate loko bi mwana aza bien aza na couveuse aboti mwana mwasi merci comme ça loko aboti mwana mwasi be mo garder nga mwana na très bien na kende na zonga na paroisse na comme ça na informer père que depuis quand moko boye comme ça bolandela bien na mona zonga kolandela makambo na so tout bien histoire esili biso moto récupérer to boye na biso tout na tout ça hein merci maman pour garder tout hein bon pour les bébés bolobi ndenge nazoya toya ko s'organiser na makambo na ce pour na bukaneni ya d'accord wana mais na ki noko informer père na pour ba aider hein nazozo makambo utika na yesu papa mto mona ni konti ya moto panda sekati na motema sa personnalité nanga hein obenga nga po dénigrer nga o diminer nga nini ezaki est-ce que vraiment na choka la kofa va po Elise on les personnalité nanga yi mais ezaki soué nanga te Elise okupe minga koto kotikela ba coffre na ni okwami mais po benga peut-être na parents s'excuser on s'excuse lisusu Voilà, maintenant c'est que ça m'a dit. Voilà, maintenant c'est que ça m'a dit. Voilà, maintenant c'est que ça m'a dit. Voilà, personnalité dans la vie, on parle d'une personne, on parle à personne. Maman, ni même pas. N'est pas fait déstabiliser qu'on a dit. On va aller sauter. Imbécile tout là.
comprendre te komona te wana. Akomona lisusu te pona bakisi oyo mama na ya melaki tango azalaki na zemi yango ekendeki ti na miso mwana lere mwana azalaki na kati ya libumu ya mama ebebisaki miso na ye lere mwana azalaki na formation po mwana na tango azalaka na kati ya libumu babiloko bakisi nyonso mama amelaka ekendeki mpe na nzoto na ye. Alors tango ekendeki ebebisi miso ya mwana sikoyo abotami miso ekokomona lisusu te. Bon, merci. Tobo kole na ngolo nzambe na biki a continuer vie na eka malamu. Ba avec depuis bazaka ba tota soko komona te mais le kwa nzamba tiki ke azana pe mana bomoy. Tobo kole kana ngolo nzambe a kokola. En tout cas merci mingi na nouvelle compétition. Nazoya pe awa wede nga mingi na eda ta kombo na so ko pesa la kombo na mama Beya. Ma sœur non chaque fois on a un problème on vient dans les femmes na côté biso tozalika kawa bono yamba e malamu tika ko le malamu. Madame, na côté la Christian. Malheureusement, assez avoir Jacques depuis le binabe. Quoi? Je sais que déjà conversation on a assis na côté bureau na côté les lois en tout cas malheureusement. Moi nous ai sangai. Mais non! Christian Bominga nzamela tati Christian Bominga yebsanga kiza soloté. Non zonganda kunde ntala. Non zonganda kunde. Zonganda kunde nini? Zambela. Christian kusanga bote. Christian tokane bote. Non zonganda kunde. Christian singala na valise na 18h. On s'est trompé RT.
Tétam Souna s'est trompé. Chris, vraiment. L'homme qui a les cambas solo parce qu'elle s'est trompée dans la RT. L'homme est 18h, Nzambe Langai. Nzambe la souki. Encore la souka. Non, on a dit qu'il est très nandako. Mais c'est quand tu regardes, tu es là, tu es là. Maman innocente abattu aiba nembongo tenga mna bandu baba mbona ndako kuna mwamba maman ya asa malade dérangement trop non nozonga na nzela ni nozonga na ndako nzela ni nozonga na ndako kisa esekwanga kisa mama shirandolo banga zoko banga okosana Mwindana yo etambwisanga par les eaux de ton esprit, crée-moi cœur nouveau, je t'appelle. Atabutu eye molilipe Baby
benena okende tambola nako tambola Yesu nde sungie sika na uti benena okende tambola nako tambola Yesu nde sungie olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona olwe olona bolingo olona olu yana bututo moi Yesu nde lisunie ikoja bomoi nanga eyanona mituna nanga yana bututo moi Yesu nde lisunie ikoja bomoi nanga eyanona mituna nanga olona bolingo olona olwe olona bolingo olona olona bolingo olona
Bientôt sur le marché, l'album Linga Moninga. Linga Moninga de notre frère Marcel Mpungu Engbe. Linga Moninga, bientôt dans vos maisons. Linga Moninga avec des chansons comme Linga Moninga, Kingdom is coming. Your song, hallelujah, praise God. Moninga nangai, yoka liloba, bolingo ya solo, etali oyo ya nzambe, yangunde. Napesi yonde motema nanga, yomogo. Les Makoma sont là avec leur album Nzambi Nabomoy, Jesus for Life. Jesus for Life et Yeah avec des chansons de plus. Zambi Azali Nabomoy avec des chansons comme Moti Oyo, Natambuli, Nzambi Nabomoy, Butupi Mwinda, Napesi. Jesus for life. Na kati ya mbula 2000 ans kaka biso na Yesu Masiya mosusu azali te ndeko uti libanda okoti na ndako na yo fungola Bible tanga. Plus de chansons de plus ou sa surprise. Il suffit simplement d'acheter cet album et vous ne serez pas dessus. Les Makoma bientôt sur le marché. L'album Nzambi Nabomoy plus 2 chansons de bonus. Et mon frère, ma soeur, achetez cet album, vous ne serez jamais dessus. Nzambi Nabomoy avec le Makoma.
net. Namona ngaza agajiste. Pour ni comment on a. Ndako nde etikali yango monga moko nazala mwa mwasi. Ça, problème tous en anglais comme ça, au lieu de te déranger bien là. Ça va. Attends, là. Vraiment vérité. Pour nous, ils allaient sango, ils allaient ma soeur, tous les parents ont été. La canisa, yango na bengi pour tout me ganano ko ça, nous avons préparé pour nous annoncer la vérité sur Vinaï. Pour biso bateau tous allez pour encadrer, parce que tous allez continuité. Yango, et tout méga la vérité. Mais tout en préparant moi pour une nouvelle amour, ils allaient vraiment pour blesser TV pour ah père et moi moni taka déjà né un jour mais na biso bien ils allaient bientôt ibisser vérité mais taka ndinga za muté qui to choqué to kotika no préparer vraiment malamu jusqu'à ce que abando comprendre faut tout le bien tambo la que on a koki ko botate yo po ko bota te par après ne to funguele maman ko ibisser boy ozala choqué makasi za bien vraiment te connaître moi indi na loba tout sunga vraiment ma sœur non que quoi mon ya Angel anatika ki akende que nous avons Angel nous avons Angel il faut venir ce soir Angel Nini Père Massa wapi Massa nikoto malembe simbio malembe Nini Angel maman la senti on dirait mon lit Malem. Satisfait. Matisse, Malem. Nini Chula. Hein? Père et ma. Angel. Père et ma. Angel. Père et ma. Nini Chula. Hein? Zone Kimia. Angel. Et ça, Nini? Nasataka vraiment si malangai. Kutumoko? Oui. Ah, on a fait ta parc? Oui, na parc, so na oyemba. Na jardin? Et ça, tu vas combattre, ma jardinier? Tu vas combattre na Santa Bango. Ah bon? Ah! Vraiment? Donc, ceux qui sont venus, il faut vraiment que nous connections la police. Il faut prévenir la police pour peut-être tout le monde enlever. Angel. Papa. Nayoki Makambolobi. Ça n'a kimia. Comme ça, sœur non. Père. Namoni, il faut toujours la précaution le plus vite possible. Tu dois alerter la police. Pour vivre, moi, non est commis en danger.
jour on a tolena au surtout qui la photo. Vous êtes sur la site na ok papa problème ni. Pardon. Tout va plus au problème mais ça lui expliquer mutumba moko. Et on y a aussi problème ça le bien ni vous êtes sur bien tes papa papa n'a comprendre le soutien. Ce problème est lui c'est la moi sinon. Tout ça peut que absolument balai moi la tout ça qui est interne. Et ça ni. Et comment ça ni la même qu'on partage on a des problèmes ni. Si vous en pensez. Suis-moi tant comme. Non moi qui jeune fille beaucoup. Tu sais que ça est plus souvent vraiment. Il y a un dos à malaise pour la jeune fille. Oh comme ça. C'est pas si moi yo kanga. Le bas kana yo ka pour derrière dans ma jeune fille. Jeune fille on déna. Le bas ka. Si mo bossa ni ngai. Oyebi bien que ngai na vie wana na zaka soute. Ko ya mayeso to ya mayeso tina na musala. Merci. Pour la jeune fille on dos là sous bien té. Ba crochement colia olim colia té. Mai na mai. Au juste les années. Jeune fille on va s'aligner. Kamba kasi ko mama. Tant que tu voyages, tu connais qui ça. Donc, on a prince. Moi, c'est là, mon amour, si mon co. Avant de vivre. Et comme nous avons Yambola. Mais si vous avez un bon mélo, quasi sous quand on voit. Quand on a une prêtresse, il y a un peu comme maman. Ce que vous avez un sous-biseau de Yamona, on a tina dans le thé. Vu à Calais, on dit tout ça dans le mélo quand même. Il faut que vous ayez mieux sur sa carte. Mais si vous se rappelez, les gens ont un téléphone. Si vous avez un combat, vous avez un pardon, chérie. Pardon. Je conseille que vous avez un zani. Vous avez un sala. Vous avez un zolobana. Donc, il y a besoin de que la maille. Alina mwana mwasi moko. Mais kokoma na ngana komi alinga mwana mwasi moko. Kokoma na ngana komi. Nasokota kana bino na moni mwana mwasi wana textuellement kolongola te kobakisa te masina. Et puis tant on a moni na kati motema na neti na minga masina. Mais quand la différence en âge, mwana mwasi wana jeune fille. On a déjà fait comme on colonne en plus ça soit avec prince Nyokola qui est ma casse nganda avec qui na ça la confusion na suiva qui yito ce que prince Nyokola qui mona moi si on a ma casse le prince Nyokola mana hôpital et puis vous allez dire ma bien ça la kama moi si on a moi so ngena été asala kai prince qui na katina ko bala mona moi si on a tika moi si na ndi makobala mama atiki na semi ya kunyo kwa mapasi pita le mati ya wana asi yubo yuzala ka wapi fo mele mninga na okesa maramana nyoso asi moto na moto azana ndenge na ya mwana fusala nyoso na ukafio na iba isika na sala kapi mela ka wapi bato bakokana na ndenge mwana te asi Bonjour monsieur. Bonjour papa. Ils sont de la police. Problème. Oui, problème, tu es là, vous êtes là.
Nazali responsable. Pourquoi me manque quand même mais c'est quoi? Donc comme ça, à partir de Kuna, tu reçois. Et là, on a ça filer moi. Papa. Mais atika ngai quand même, hein? Autour de moi, tu m'as dit na yibio. Tika ngai papa. Yo ka bazali ba argent ya ordre. To ça y est. Père alingi nini? Papa. Tozo kende la police. Moi la problème no kuna. Na boboto to kende. Papa naza responsable. La police, le problème oye bela ngo. Ko yi responsabilité na yo te. Mais oui, pourquoi? To kende kuna okoye bale kamu. Ça va. Tika ngai na kende. Tika ngai na kende. Mais c'est quoi problème était mais bon il dit là c'est mais enfin jusqu'à présent banda papa accueilli tisika wa ou mais la bonne na makamuso au sala Sozanzila, au péché. Non, mon cas pour me la licamour, pour père et ma glisse à libanda pour bosson. Nous avons couru, tout problème, nous avons ici. Mayenzo, ngai tanto souvenir le père Emma, il y a eu singa zana ba élément de preuve oyo ya zali ko détenir yango azongi pona kokela kozwa yango. Poto totala elongi ya moto wana oyo ezana photo na wazali na kati ya détention a. Yango ya zongi po azwa photo wana. Azokosa. Na banda ko santé mbale belé afila ngai. Bosambisi bien azokosa. Réunion na biso ya ba père et bon à part ça pe sous moni après réunion esengaki moi le sambo na sima ya le sambo esengaki biso ko yamba ba maman mususu pona moi tubela. Yango na moi retard donc olimbisi muke. Bon na tina ya photo na lobaki na yo mon conjoint ta la photo et moi mon bali azan na détention mais elongi na yango en plus elongi moi mon bali ezali pembeni na elongi ya mama ya mwana enjo mon temps autour ko ki père mal bombela ngai ça me calme enjo kimia enjo mwana kimia mon pêche elongi mwana monsieur yango le ezali elongi ya mama ya mwana enjo mama ya mwana yo jour ya accouchement ne akufaki tozwaki document mosusu torécupéraki ma soeur nono oyo amemelaki ngai mo lokola mwana mobali aza na kati aza innocent okozo détenir ye ma innocent non vraiment mais donc yango esengeli bobimisa ye tomekaka kolandela na bozindo po toyeba vraiment soki ya solo azali na baélément mosusu oyo ya brève oyo tokozwa mpona ntina na identité ya mwana mwasi oyo enjo calme-toi, Angel. C'est normal parce que ma cambo yo lobi na ça ma cambo ya sika donc ayeba ki yango Angel ça va Angel comment le cambo eza na bozindo vraiment et c'est ngala kité na bomwa na yo to meka kopesa yo sango yo oyo kopesa yo passe na motema et bon la biso basango to ba nini ya kokamba pe kolandela éducation na évolution ya mwana biso toujours donc quel que soit le cas vous allez quand mwana na biso ngai papa na yo mais ma sœur non non azali maman na yo mais yango c'est l'OPJ to komi na tango ya vérité oyo sengeli vraiment to ba solo katikati na identité ya mwana mwasi yo okola nyonso c'est na poisa toyeba solo nde mwana mobali oyo aza na kasho ye moto akoki kosunga biso mpona kolandela mpe koyeba papa na ye azali nani mama na ye azali mama na ye asakufaki mais bandeko na ye bazali banani monsieur le père okokovanda mpona merci un jour en tout cas azala kani un jour monsieur le père oui. Votre départ, j'ai essayé un peu de parler avec le monsieur. Je lui avais posé tant de questions, je lui avais interrogé
selon les méthodes. Mais tant on a tali photo, il a montré qu'effectivement ils ont montré ça dans le boloko. Mais ma oya le bin abiso, a tali si biso na bosolo était, azaki na ba intention négativité, ne azaki kolandaye. C'est-à-dire azaki kolandaye par rapport il y a référence, il y a ressemblance, il y a maman leki na ye, o azaki longinaye, yango azaki kolanda. Moi je pense que dans nzela na likambona, tukoko koma na ko déceler vérité na profondeur na yango. Yango na moni pe boy vraiment, lokolo ezali boy. Na elongo na biso basango, na bino bato na l'état, to fan de sika moko poto landela vraiment, poto yeba identité ya mwana mwasi. To meka ko sauver vraiment avenir ya ba jeune fille oya biso ya Congo lelo ndenge bazali ko bwakama, ndenge bazali ko délaisser vraiment na propre na triste sort na bango. Moni e bon na biso to kamba bana bike e bilenge to landela bango évolution na bango éducation na bango to yeba ko bwaka bana te to yeba kotika bana te. Zali passe vraiment zali passe dans la ndenge siko mono ndenge ya enjo boy a commis vraiment na émotion moko a commis na passe na motema na ye. En tout cas monopégie do na éviter eloni dotoko sala ezali kaka ke to yeba vérité et bongi poto meka kokeno ti bisika ba parents ya mono azali to so sabona maboko ya ba parents na ye ba meka kozwa charge na ye bien que to tangisi classe to sungi na éducation complète mais et bongi na biso to keno ko zongisa na maboko ya baboti na ye po biso dotolika basango zali musala na biso doto zali ko sala moment où tout ça tout monde déjà moi ba vérité au isengeli yango c'est le moment ya ko bimisa ye et ko senga malamu mingi ko yeba aussi ko payer quelques amendes au niveau ya caisse pour permettre évolution le temps ya vanda ki awa ndezo tuwana to garda ki ye sengeli ko yeba ko futa quelque chose na niveau ya caisse pour na ko libérer pour tout ça la continuité ya suite wana peut-être na libanda pour to yeba vérité na kati na bosolo na yango monopégie na éviter amende yango bino bozo ko futisa ezali boni wana na niveau ya caisse nde ba présenter yo amende tarif et amende oyo ko futa c'est ma ko futa yango ba remettre au quittance pour nous libérer moto à la carte de temps. En tout cas, il y a solo na moni mboka na biso pe komi ko vraiment. Les allez soutenir les allez bosso ko futa ka mbongo et côté na poche à monto entier pour aller coller mais comme ce ko futa na caisse la pression na quittance. Effectivement, ils ont bongo pour na évolution pe ya mboka na moni ko mboka na biso to ko tonga. Et longo na biso ba sali na nzambe na bino bato l'état to ko sala musala malamu pour to mboka na biso. Massimo Nzambe Nzamba za molingo Obilingi Nzambe Massimo za wapi Massimo? Oui. Massimo. Oui papa. Mama bana ngai. Obi. Ah Massimo mwasi na ngai. Obi uyo Nzamba sali Massimo. Nzambe na ngaza molingo Massimo. Yo vraiment Nzamba bolingo. Massimo mwana mwasi ola na mikolo nyoso biso kaza nani? Mwana ya Prince Massimo. Ah bon? Prince abungisi nyonso mwasi na ye l'accident lelo ayekotrouve so mwana moko Nzambe okite nazomona eloko ndingi tosalanga pasi pese na motema nanga bokomprendre nango te Massimo idécouvrir ondeni Massimo ta nini bateki kokanga ngai pa ya basoda kangi yo namona ekolanda fille wana nzoka nde basoda bayaki na nsima nanga oh Tama msuma na yoga na poko. Ah bon? Obi Massimo leo na olia. Oh Nzamba sali. Oh il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La manne cachée la pierre angulaire. Tala Massimo, ba te belé, ba bongisa ba to ba mona bango te. Vous allez le après avoir presque peur de famille et mon bimba. Cause
que depuis le bureau, dans la kimia, il quitte ça. C'est une longue histoire. C'est là qu'il faut préparer dans le bossou avant de recevoir une bonne nouvelle. C'est plein de boulot qui papa là. Pour mon canal ensemble, dans Matthieu 5, verset 7 le dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dieu. Pas la main ensemble, écoute, Yesu Masia. La bête qui est, la finga qui est, la chola qui est, la baka qui est le koulous. Atakutu. Ba yeko na yimususu ba wangana ki kasi. Ikolo ne koulous. Aïba qui n'a pas dit ça, il dit ça, papa. Oh, ils ont l'ignorance. Oh, il y a ça qui. Aïba qui était. Il dit ça. Bon, ok, nous comment papa là. Non, qui n'a pas été. Enjo, qui va nous dire ça. Ils ont dit mon au colis. Au pourquoi mis la carte église, le mène à la sang, là-bas, mon au limbis, et vous avez pas c'était pour la tienne. Père Naboïté. Baboka kingai. Baboka kiyote mwana. Soka zaki na posa na ngai. Matika kingai te. Baboka kiyote mwana. Pour biso na sango na ba mamelo tozaki pembeni na yo. Baboka kiyote. C'est pas na kolimbisa. Pour nzambe pe alimbisa yo. Soki yo boko limbisa. Kasi ba oyo baza ba pagon bazali o ba koli na libanda. Ba osala ndenge nini? Limbisa. Limbisa papa na yo. Ebongo kende okuta na papa na Lumbashi. Enjo. Limbisa. Poboto, pebolini, zana moteur à sawa. Enjo. Mwana na limbisa. Moke okuta na papa na yo. Azape na posa na yo. Enjo. Unimi ko limbisa. Père, ceux qui n'andimi ko limbisa, ezali pone lokolo binu hamsi. Yango zumusinga motema si. Le seul mwana ngai. Tout bon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En tout cas, Père, merci merci. Na nyoso sali. Mon Père, ignorance et bon maka. Et aussi mon ninga n'a pas su jouer les canaux. Moi c'est à Koufina Bana parce qu'à ce soir quitté pour amener au sale. Vous en avez moussale belé, moussale, vous en avez campagne, na niebi que merci venant na nyonso. Na ndemo pesi ngai mwana na kenae. Si na préparé déjà voyage ça des jours à Zola. Na lobby na tongo na koya kusoye na kenae pour déjà voyage pour déjà toquer à que nous besika papa na ye azali. Merci beaucoup. Si na ndenge oye ko mona ngai kantansi na sola kina ye mwana yejo azali pe d'accord andimi okele na ye kasi tokele biso so elongo me ngai lokola nazali na mwa mosala awa ebongi na préparé moto akotikala koasume mwa intérim na ngai ebongo tokutana mpona kosala réunion na communauté na biso na yango nakolanda bino kuna na aéroport tomona na ntongo na aéroport bongo toyeba kozwa nzela ebongi mpe na ngai natikala mpona bondela nayeba kotala nzela nini tokokende po ebongi tokamaka mpe na nzambe. En tout cas, merci Père. Merci nzambe na yo apambolo mpenza na biso salisa. Merci mpenza merci. Nabandi nakozelo kaka lobi. Merci mpenza. Nzambe bongo. Merci. Avec toi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre? Massimo. Maman ngai papa Blaise. Moi c'est qui toque comment nanyo? Chula. Bila boyko. OK boya. Nzambe papa Blaise. Bande ko prince. Masa mona na ye vraiment.
Papa Bolobini. T'es maman, t'es à ça qui est na côté un chambre na zoya. Donc ka lobi. Eh, na vous dire que c'est na préparer ba bio ni on ko na ba to zoya. Chula injo mwana ngai. Na mimi ngokomoni. Chula. Nyoso mi bale. Chula injo. Mama oli Bolambini. Massimo. Oui papa. Yakana kuservi. Papa zo silikani. Te mama na sigite na zo bisane mama na bino aya usoki. Chula. Chula ya kolia. Te mana na bimo na table. Zela. Maman aussi maman qu'est-ce que tu n'as santa la place zo bofiki. Ah ya dubo ke ko mona papa na yo vraiment. Te papa bene mabe. Le batanan. Kiba wana ti. Ne poto partager le banzani. Ngai ne mozo mona ngali boso na bino. Nazaki mutu boso ko mona ndelo ko finga ngai. Mena ngolo nzambe wana, nzamba nanga salinga grâce lola komi moto. Nzela nini yonga na tambolite. Mibala batu nini yonga na bimina bango te. Ngande bozo mona nazaki tien. Nazaki ko biyiba batu bambona kati ba boîte. Menza maya salinga ngolu lelo. Akomisinga moto na motuya. Akomisinga mwana nzambe. Yonga pe na lelo to partager. Ndeko, ndimila Yesu matielo kwa mokonzi pe mobikisi. Vina yeko changer lo ba amene. Amen. Ati ngana telemi na zoteya. E kuma osela ngesengo mingi. Soki na raisonner tawana ola lekisaki. Ole na bonde na ngata nzambe tamu na minute ngana kuma seki ndenge nini. Mena lekisa na nyosa makama be. Me amwe nzambe ala salinga ngolu na yeba ye. Yanga pe ko exhorter bino. Soko yebi Yesu masia te. Ndimelo kwa mokonzi pe mobikisi na yo amen. Amen ba mama. Mama, grand-mère soyoza kosala. Mosala ni soyoza sala mama na ngai. Associé mo na nzambe. Alléluia. Amen. Mama to na nzambe. Nzambe na kosala. Ngabo zo mona ngabo eko. Tamso eloko linga na pako na nzoto na ngai te. Bijou ni ngala lati te. Ibali ni ngala bimina bango te. Wala na nzoto ndeza boye te. Naza mukolo makati. Mais nzambe le kwa sa soka ngolo banzoto ngo kaka. Ya utuzati lelo boye. Alléluia. Amen. Le kwa nzambe asenga su grâce na yeba ye. Alléluia. Nzambe le kwa senga grâce na yeba ye. Na ebi ete na kozosu ya motu ya koleka. Amen. Na kozosu ya motu ya koleka. Ya nga pena eko exhorter mama. Amen. Alléluia ba mama. Yesu wana za malamu. Tobonde na muke. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu. Amen. Yesu. Amen. Yesu. bilamba nazoleka malobe kotinga na muteme beti pum na bande kobaka na bite naya napambola musala nozosala. Amen papa. Nzambe anapambola yo okende liboso na vie na yo mpe yamba yesu oyo kwa mokonzi mpe mobikisi na vie na yo. Alleluya. Alleluya.
On a même famille dans la nyonso. Ou azali père. Au moins na prince ya mwasi. O ndi mwasi na ngai. Est-ce que tu oui pour mon aïe? Et quand vous dites encore avec ça, ça pour les autres. Merci pour nous. Merci pour nous. Merci maman. Oui, papa, ceux qui n'ont pas ici ils n'ont que le monter place malade pour famille, ils ont des problèmes psychologiques. Déni docteur. En tant que médecin, 30 ans d'expérience dans la médecine, alors on a soigné vraiment dans mon traitement aujourd'hui et c'est là qui m'a un problème psychologique. Ah, docteur. Je suis venu dans le docteur. Je suis comprendre. Je suis comprendre le pinza. Et si je suis na mokili makamsu to sala ka to monaka eza elengi pe eza esengo mais solo nango to ebati nazo mwana ndina koloba te docteur tiso sanga pasi mona motema na ngai mwana na ye ndozo mona mwana wana mwasi orimaki kaza aveugle nzambe merci docteur parce que so olobaki mona misu ya bato nyonso inga kozala pasi makasi mais me manque. Wow, papa, courage, tellement courage, mon nombril. Au moins, il n'a pas que le bon place, il va basi balaki. Aux amis, mon nombril. Courage, tellement pas. Mais bien que ça n'a pas si mal. Tellement. Tout le monde est courage, papa. Tellement tout. Ça va. Bon, on m'attend là, moi. Oui, le médecin, j'arrive. Hein? C'est comme ça. On revient. Plein ça. Changement exact. Ah bon? Changement exact. Tu dis dans ça, on a joué banné dans votre étiquette. Et lorsque tu prends ça pour filer les arbres, et que vous allez n'importe quoi. Zana kala. Zana kimia. Zana kimia. Zana kimia. Moi, je ne sais pas papa. Kakasiko. Naïbi. Koyeba yeba la moko. Mais situation où vous avez. Le problème, Zana kimia. Zana kimia. Zama kama Zambie, Zana kimia. Frère Blaise. Moni bama beto sana mukili. Ifuti na ngwe ngo. Yeba kotambola na senu boso na Nzambe. Balobi mo Kristo azali mwinda. Moni siko tana lifuti yango ya mabe bosalaki. Surtout bino ba cadre e bato bozali kosala misala bazozwa mombongo. Tana ne bozo sala ba jeune fille abato. Surtout kolaka mwasi libala nakobala yo
soki bokosala yango te kolaka ye te tala sikoyo libaku okoma me kasi mpo na yo epesa yo leson epesa yo leson mpe yebaka kotambola na kobanga nzambe nzambe akobatela yo mpe akotambwisa te nayoki mwana na ngai nayoki yo moto nzambe asi abateli yo sepela susu na kotambola na kobanga nzambe molimo na yo toko belela ye tondisanga na nguya na yo Yesu yo malamu mingi yo pesaki ngai go moi Prince. Mon ami. Guest. Prince, où est-ce que Prince? Prince. Docteur, il y a Chabani qui est revenu. Oh, calme-toi. Non, Chabani, comment ça va? Comment ça va? Oh, c'est bien, une bonne émotion. Ozeli Ketite Prince, Ozeli mwana oiketi atikala kina na seminaire comme on a Enzo. Oui, normalement. Presse, docteur. Les consommateurs avec Docteur, on a fait un travail nul ici. Oh, lui, il est décédé. Qu'est-ce que c'est juste? C'est triste comme ça. On devait aller cette église. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas un travail. Ça, c'est pas un problème familial ici. Merci vraiment la film la bino boutikola na film la biso pediso boutikola na l'ignorance tue. Vraiment ceux qui ba remarque ezali numéro ya moi ezali bobenga bopesa ba remarque bo féliciter biso plutôt vraiment na cause la pena rapide pour na ko pesa ko présenter ba dédicace nanga na ba onyo so ba linganga particulier na bani na venanga bobo kokoli venanga bobo kokoli Air France mobali bongo ya nati bokokoli matolu mwana ya Vetex na ki na tete ngondi na France Grâce Kalaka na France na ki na Rachel Onia na Belgique
camarade bongo ya Izo nake na famille Malembe mobimba na kati ya France Pierre Mutuna ngai Mebo Malembe Olga Malembe Virginie Malembe toujours na kati ya France na bosanité vraiment na sœur nanga Odette de Salé merci vraiment pour ma conseil merci vraiment mère nanga Odette de Salé maman na Audrey na Anaïs vraiment merci Audrey merci Anaïs pour na soutien na bino na kena Fifi Tsuka na kata France maman na Graziani toujours na kata France Mama Wiva na kata France Chuchu Luambo toujours na kata France na kata London venanga nono makangila le temps présent venanga Air Bob Shop Bob Masura na kati ya London venanga Clova de London mobile bongo ya nene na bosanité Angèle Moussoaïli Makizembe la piquante la fille de Dieu na bosani souté camarade na ye Afoliwala boza belé vraiment na kati Londres na ki na France na Patricien Kibingwa Café au lait na ki toujours na France babi studio management please le boss JC Songo vraiment studio management please mon manapesi bino mbote na bani na ye moko JC Songo venanga JC Songo na ki bongo na Empereur Guy Songo na Montréal vena biso Emmanuel Songo toujours babi juridiquement parlant jira azabongo na kombo ya Patrick Mubikai manager Sisi Itasepa babi boutique ya solo na kati kini zoteka bilamba solo eza boutique Femme Plus na bosanité DKM service Isabongo le grand monteur Dolph Kaninda na bosanité Eric Ewela toujours Bilili Makasi ne bozomona nga boy po bomona nga boy eza Eric Ewela finanga JC Songo na monopoliser parole na minorité parole na travers parole na zadou la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, on s'est présenté dans le Bosso comme on a Tom Stwendele na joie qui na combat papa ça pour les après poste non ngai ngaki el Bosso ko senga bino merci yo oyo on se permettre ko somba CD oyo pona ko yamba biso na ndako na yo pona tous se communiquer à travers film oyo merci vraiment Nzambe apambola yo na yango pona ko zala pena mwa mukuse na opesa mbote na nazopesa mbote na bandeko na ngai oyo nyonso oyo boza kuna na mikili na kobanda liboso na Losilo Nseka famille Seka Mobimba Shirlin Seka na kepa ya na ngai Agnès Sea yo yebi cancer propre Mami Freebox mama na Binta Nushka mama na Dan Titi Mwanza na mobile na papa Pierrot merci vraiment to santaki merci vraiment pour l'assistance wana nyonso Pichu Mwanza Bopol Ngoi vraiment bino nyonso Nzamba pambola bino merci na pesi mbote na pesi sous famille Ken nyonso na France mbote bino surtout Nzamba pambola bino na pesi sous mbote na ngai na sana Ariane Mafuala Siona na France na pesi sous mbote na pesi sous mbote na José Kifuila na Portugal la pomalo kula mai la piscine surtout bolanda biso bino surtout boko consommer biso ai a visiter bino na bisika nyonso surtout ba cassette eko ngazala bisika surtout boko za bolanda ngo zambe na ngata la bino batala mitema na bino akokisa ba kosa ya mitema ba onyo surtout bazibukai c'est nzambe na ngapambola bino na sang de Jésus-Christ. Naza moko na kati ya groupe Le Réveil ya koloba mingi vraiment ezate présidente na biso ya lobi déjà nyonso likambo ezaka ke bokolanda biso bokodécouvrir biso nga komolanga Elise bokodécouvrir biso napesi bana nyonso ya poto mbote baoyo nyonso bakolanda nga napesi bango mbote bosomba ngo bosomba pièce oyo bosomba ngo donc beaucoup découvrir ba talent na kati en plus
nzambe akoyeba na kopambola bino parce que tozosala juste mpona public mpona peuple ya nzambe ke ba retenir quand même quelque chose na kati ya baleson bamakambo ebele na bapièce oyo tozosala. Donc nzambe apambola bino apambola oyo nyonso akolanda biso napamboli na pesi mbote na papa ya mwana na ngai na maso na pesi mbote na copine na nga Fatoumata Dieng la sénégalaise aza na Paris na pesi mbote na Belulu Vadio akuna matata na pesi mbote na grand frère na ngai Jean-Jacques Kilwa donc bato baza ebele donc baza ebele donc moya koya so na lobi yango ezwa tambula donc nzambe apambola bino amen. Pesi bandeko nyonso mbote oyo bozolanda nga na mama oyo nzambe vraiment ayebana kopambola bino ya mingi bokamwa te nde bomoni nga na kati ya groupe le réveil toza toujours bana famille donc tokabwana ndenge mwa mabe te bozwa bosala vraiment polémique te ya ndenge ya mabe te tofandaki en famille tosololi donc pomoni ke groupe le réveil eyebi na kobotama napesi mbote mingi na bandeko na Afrique du Sud na tuka na sepele makasi na kei na bino na bandeko ya Cape Town. En tout cas merci vraiment na kei na bino markenga makasi napesi tonton Ousmane mbote alili na mwasi ne landiwe mbote napesi tantine na docteur papi bandeko nyonso wa mbote ebele babizwe ebele napesi pe mbote na camarade nanga Ibrahim Akosano na Londres na mobile na David nzambe abatela bino apambola bino susu ya mingi napesi Solange Mafuta en Espagne mbote pe napesi pe mbote na batu nyonso balinga vraiment serigate bazwa atanda bango ya obenga nga ba conseil. Action! Photo zwa to koma pardon action! Pardon. Action! Photo to contre la bokonzi na likolo. Mwesi kitoko kumu nenyo. Chula. Action! Ondimi kolimbisa père. Angel. Action! Angel. Ondimi kolimbisa mwana na ngai. Père. Ceux qui n'ont kolimbisa. C'est pas. Miss. Bona likambo lobi ya ignorance. Pour ignorance. Pour ayer bakiti. Pour ayer baki akasa wasa. Boso lobi kozanga koyeba ezali wanda. Te. Wala ko mama. Okay. Action. Action. Action! Angel, moi, on limite que limbisa. Père, ceux qui n'ont dit non. Action! Angel, pourquoi bateau même pas y va gâter? Pourquoi limbisi? Nous avons payé le colo. À ce point, on a limbisa mon soumou. Tout bon dé. Daniel Michel. Pardon, Christian. Christian, pardon. Christian. Batulinga nzambe asalaka ndenge nini bana yokola naye tomoni ata bilebo te balobi oh tika comme ça kimobange kolata yo kanisa bien batulinga lisusu nzambe na yo aza wape bana yobelela ye biyano kutu tomona te balobi oh sala recyclage olinga na yo telema kanisa bien ça yo pas moyen 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 ça yo pas
elingeki mona meso nzoka kati na nga bilaka etonda meke bazali mwana eyaka bomoi na nga eza mystère koluka komona te koluka kosimba te oyakola mokili yango yenda simba bomoi na nga Papa Yahweh